message on azo pesa concerné frère Dikapio oyo tozomona ndenge azo passer be preuve na vie nae mais message nanga ezali boye soki bokokomisa message oyo epai na ayebaki aza ye moko te aza na nzambe oyo abatelaki ye na mukolo oyo asalaki accident azalaki na ba ange oyo nzambe atindaki baya intervention rapide mpo na vie na ye bolamu na ye eganga message nanga ezali boye azo souffrir passe moko eyelanga depuis mois de octobre te lelo naza na ndako nazosala te nazosala eloko moko te pasi wana eyelaki nga te lelo nayebi esika douleur eutaki te na bandai kolala te na bandai kolia te na bandai kosala eloko moko te nasali baradio becographie eloko te malgré ça nakoti na étape ya bakine mais nasalaki rêve namoni Dikapio na se ya ndoto wana rêve wana ezalaka vers ba 6h17 minutes namoni Dikapio liboso nanga Dikapio osimbinga na maboko otalinga oseki oprie tango sisi ko prier tango zo prier nga na otala yo pozo talanga mais kati nanga esprit zo lobananga omoni vrai prophète c'est que Dikapio azo prier pour na yo okobika aza vrai prophète pe aza futur prophète nga siko natali yo tango silisi kosimbanga na osimbenga na maboko osombale na onazo kapasi na onazo capacité tango silisi otikinga natali yo okay mais kati nga bazolo ba aza vrai prophète futur prophète na lobi okay na lamuki na moni on a bi na l'autre Dikapio a prié pour nanga ba ipsanga za futur prophète bon je sais pas na mona ki onka kandoto. Après quelques jours na fungo la télé na moni osali accident et ça la nga passe na comment nzambe na yebsaki nzambe comment na loti Dikapio na ndoto a prié pour nanga bolobi nanga za vrai prophète akute na makambo bongo po anini oyo amemaki yo akufi mais yo za na bomoi tango salaki accident nzambe alo la tindaki ba ange ba yaki ko intervenir nzambe ona kanisaki yo na bolamu na yo moko continuer na bolamu na yo tia elike pa ya nzambe o epa ya nzambe nanga na yo na frère na biki na passe na zaki nango na ndoto na lotaki yo Dikapio prier pour nanga na komi bien kisayo bao balingaka no bao balingaka yo te na souhaiter yo bonne guérison nzambe alingi yo nzambe akosala makambo ya minene na vie na yo pe na couple na yo un jour ezala histoire un jour et ozala témoignage. Oui, bonjour frère Yves Ipa, c'est madame Kimia. Na pesi ona nous merci ndenge nazotikila o message nzamba lola amona ona musala osalaka nzambe abatela bino pe a protéger bino pe pambola bino boke liboso ezanga mama Kimia message on azo pesa concerné frère Dikapio oyo tozomona ndenge azo passer be preuve na vie nae mais message nanga ezali boye soki bokokomisa message oyo epai na ye nga nayebi ete ye pa yebi nga te mais nzambe oyo ayebi nga na ye oyo abatelaka biso butu na moi esika ye azali ayebaki aza ye moko te aza na nzambe oyo abatelaki ye na mukolo oyo asalaki accident azalaki na ba ange oyo nzambe atindaki baya intervention rapide mpo na vie na ye bolamu na ye eganga message nanga ezali boye to 3 mois nazo souffrir passe moko eyelanga depuis mois de octobre te lelo naza na ndako nazosala te nazosala eloko moko te pasi wana eyelaki nga te lelo nayebi esika douleur eutaki te na bandai kolala te na bandai kolia te na bandai kosala eloko moko te nasali baradio becographie eloko te malgré ça nakoti na étape ya bakine mais nasalaki rêve namoni Dikapio na se ya ndoto wana rêve wana ezalaka vers ba 6h17 minutes namoni Dikapio liboso nanga
dikapi osimbinga na maboko otalinga oseki oprie tango sisi ko prier tango zo prier nga na otala yo pozo talanga mais kati nanga esprit zo lobananga omoni vrai prophète c'est que dikapi azo prier pour na yo okobika aza vrai prophète pe aza futur prophète nga siko natali yo tango silisi kosimbanga na osimbenga na maboko osombale na onazo capacité na onazo capacité tango silisi otikinga natali yo okay mais kati nanga bazolo ba aza vrai prophète futur prophète na lobi okay na lamuki na moni on bi na lota dikapi yo a prier pour nanga ba ipsanga za futur prophète bon je sais pas na mona ki onka kandoto. Après quelques jours, na fond la télé, na moni au sali accident et ça là nga passe. Na comment nzambe na yebsa ki nzambe. Comment na loti dikapi na ndoto a prier pour nanga, bolobi nanga za vrai prophète. Akute na makambo bongo po anini. Mais nazo prier na landi pe ba émission na ona moni et ça là qui passe mais dikapi na ko yebsa yo na madame na yo bokanga mana nzambe alingi bino mingi ezabe preuve moko ya vie oyo passé tango osalaki accident ozalaki yo mokote ozalaki bino mibale mais na yo kike oyo amemaki yo akufi mais yo za na bomoi tango osalaki accident nzambe alola tindaki ba ange ba yaki ko intervenir nzambe ona kanisaki yo na bolamu na yo moko continuer na bolamu na yo tia elike pa ya nzambe o epa ya nzambe nanga na yo na frère Yves totikala kozwa déception epa ya nzambe te malgré ça mabunga na biso nzambe azaka toujours na mawana biso pe na bolingo na ye nzambe le msusu azokote code de formation pour un jour yo tatola munene nzambe prière na ngezake onga na moni na ndoto oyo nzambe alobi ke yo kozala oza futur prophète oza vrai prophète na ba prière nanga nzambe wana oyo yo prier pour nanga na biki yo po bike siko zali elike na otia na nzambe batu baya kotala ona baya kotala yo te tu t'en fous regarde ton Dieu prier ton Dieu donner ton confiance à Dieu ozo comprendre ngai na ko tika toujours na mabondeli na biki na passe na zaki nango na ndoto na lotaki yo dikapi yo prier pour nanga na komi bien mangesa na olanda ba séance ya kiné mais na biki yope obiki atoza na hôpital kumi sans nzambe ata mama madame na yo akanga na nzambe eza ba collègue na obaya kotala ote pesa confiance pa ya nzambe be preuve o nzambe alekisi yo po alakisa yo bao balingaka no bao balingaka yo te na souhaiter yo bonne guérison nzambe alingi yo nzambe akosala makambo minene na vie na yo pe na couple na yo un jour ezala histoire un jour et ozala témoignage que Dieu te bénisse recevoir la guérison de Dieu merci et madame nayo azala na kimia nzambe wana obino bosambelaka azala nzambe nanga oyo yo o prier na ndoto po nanga osimbinga na biki yo po bika obima na hôpital eloko moko ya mabe ekomela ote ndenge oza meme oza na kati hôpital oza na ndako na yo nzambe atie ba ange o basalaka sécurité na couple na yo na famille na yo nzambe atie ba ange o ba protéger na kati hôpital nzambe atie ba ange oyo tango bazoya kotake yo ba ange wana baza ko défendre yo ko bandelo côté nzambe alola abatela bino papambola bino pe frère ipanzamba pambola pe émission na yo okende liboso de la part de sœur Kimia merci bon dimanche ciao tango na pesi message on azwi Kimia po tango na bande ko garder ngo ata na butu na lamuki na komaki mal à l'aise mais tikana loba oyo nzambe asalelinga à travers yo dikapi na ndoto na lotaki que Dieu te garde et recevoir la guérison de Dieu. Au revoir. Love is crazy, love is funny.
Hosanna. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala. Yango ngai pe na yebisaki ba oyo batambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba avion ba kenda partout, ba délivrance simbate boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika. Batu wana pe bayaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko botala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage, ba porte tout ezaki fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaku ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube nakota na Ozana pasteur Moïse Abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bande kolobate na bande kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à olobate na etango na ye ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komiloba na ye ko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda toi réponse na zoaka ba régie na raison mo kezata na sens te lelo na koyi mo se sengo na zu mokanda na zu pe musala donc on a témoigné moni na nzambe Ozana asali na bomo na nga tokanga na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus boss abonné na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans la bino na moto. Sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille, nde mama Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, bazana bonne santé. Bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa eleke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. Na Pesibino na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango.
na bandaki mosala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Benny, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya frais. Oui, allez retour. Oui, combien de besoin? Oui, tika sokoza na Sainte-Thérèse bien sûr l'unique comme ça. Oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. Nabiso. Si manyango. Exactement. Mais ça ici quand il y a kubunga te service, ponctualité, respect. Et puis bango. Balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicine. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Ya mundede. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate, ko so tongalo mobimba. Yango JB service et zakaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir ezali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia bilo. Eza pa ya José Baïla. Sibe service. Eza nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga
monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kombama na yo Yesu. Kombama. Chirubu. Yesu na lingina tachona Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Merci Jésus. Nalebi bia bisenga senga sanga londe. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga londe ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu. Kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye. soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye. soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yende zamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende zamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki
nayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe